Surtout to bande internet ba Carmel bazala te pour Carmel bien na bien a petite sœur mo boye ndeko na ngamo na bien que aza camarade na ngam ta de Verger ya Eric Loa yo na pese mbote place aza voilà na internet c'était mutu moko yebisanga ke o yo ndongo zawana na kabelo vieux moko boya la yo oto bote ngane na za boye na pesa ka batu nyoso devoir ngala bi Carmel kala moi pour par rapport à Isaac Parker tant ya pas Isaac Parker après ça 3 polunda ko tsere na chambre a simba moi guidar moi bi kande zalaka bo yembaka ya Isaac Parker pena na yeba que Carmel Odia ayembaka penza kuna mutu o yebi ke ane loko nanga abimisa sate na ka fier nanga na loba pamba te il faut yemba na micro ndenga yembaka et pas Isaac Parker a soit des t-shirts na il s'allait bien bana pe to yebana na Carmel mais na problème na été c'est loro moko ba bongo bimisi ko c'est que quand on a mobile nga sur vidéo ba on ba koti cop pour ba petit mo pour sanzoto ngai na misa moto beta tolo ke on a bimana pecha na zate na ka ko sala goûter le c'était na ka ko sala belle perdite nga te kanyarkaste muto asa na preuve abimisango bon bena bala na la zamba plus même susu ba misa bazo yemba ah oui wa misa ko zoel ki seka na sima na beti mo ta na chelos comme $1000 en jeu so bibi ka so $1000 ah o che $1000 en jeu $1000 en jeu tata ba beta pour sanzoto na problème était mais a ser nanga o publier ngo ngana za kozela ba vidéo wana Canada yebisanga mutu mona Londres ba sena silika mamba Londres dans 5 mois to publier na ebisie publier ke ya mal ser nanga ngana ko solution so yo solution nga papa ya star au moins so kuti we ranson kuti jibem pia so ye fo yo pese mbote so ya pese ngambote na pese mbote so pese nga pe mbote te na pese mbote te pour na chelos comme $1000 en jeu so bibi ka so $1000 ah o che $1000 en jeu $1000 en jeu. Je suis fière de moi-même, Carmen. Oh, la fille, papa, moi, c'est. Trop sûr de toi, apparemment. Eh, plus que. Plus que. Dans ce bisayo. Relation pendant ça, t'as relation mingi na ba grand. Ba Karine Mokonzi, ba Fifi Siwa, ba Sitia Kapachi. Au moins, on a que batu moi niveau de génération entre banguna et différence c'est ça moi éloigné. C'est l'eau moro ba bongo bimisi ko. Voilà, tu dis c'est l'eau moro et ba bongo bimisi. C'est que quand on a mobile nga sur la vidéo te. Ah. Tanya mobile nga sur la vidéo te. Mais n'habite maman za ka boyo boy bum bam mona soirée bimeli biso. Ya ya bacha. Parce que tango zake o luka pose nzoto il faut to mona pe nzoto ngo ze propre eza na nduta eza na makwanzo il faut to mona neti karinde nza mo nzoto ndexposer ngo o mona meke nzoto mo eza propre. To tala makambo ya ba PD awa to tali bina ke garçon mo bina ka bimisi. Loka ba jazz kavulu. Loka banani ba moura de la presse wana pena il faut songolo nda batu il faut landa ba moura tout na woke so bilengi ni boyo kaka ba rezi bilengi ni boyo kaka esa ba pete beli na mona Rafin Tumba azucha kaka o ngai boye oza na yo na nzoto na yo mais taille na yo tolinga basala bino ma forme o wala kwa si papier longola to mona esa lokwa ba glory olangi longola to mona. Voilà, salut très chers internautes de Beaux-Arts Télévision. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission avec Ibrahim Abdi. Désormais, il faut liker, s'abonner massivement et au Salabiso. Bien, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale, la belle surtout. Et nous sommes ici aujourd'hui avec Janvier Ouatta pour essayer un peu de discuter concernant tout ce qui se passe dans notre média en ligne. Et voilà pourquoi je suis aujourd'hui avec Janvier Ouatta. Mais avant cela, avant de commencer d'abord cette émission, je salue derrière le caméra, je vois Jures Kilongo, caméraman patron. Je salue Belinda Baza depuis Paris. Je salue Papi Kelly depuis Londres. Je salue encore une fois Micheline Baza depuis Belgique. Je salue encore une fois Tracy Landou, Magali Landou, Christelle Landou, Aline Mwimba depuis Paris, Anita Baza depuis Paris, toujours Balobi Baewanga, Basala Angana Zala, Ndebo Mona Rabiso to Arabaswag Boué. Puisque Bango Bazarana Simana Biso, voilà pourquoi n'a pas raté pour remercier Bango, na Mainos tout Bazali au Salaponanga. Et je salue encore Michel Chimanga, le meilleur sponsor, le sponsor privé au Yanga Imoro Nazar au PC, Mbote Bele depuis Johannesburg. Encore une fois, je reçois pour vous Janvier Ouatta et avec Janvier Ouatta, on va essayer de discuter vraiment l'actualité. L'actualité c'est Janvier Ouatta, mais l'actualité aussi c'est Mami. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour essayer un peu de discuter avec Janvier Ouatta. Bonsoir Janvier Ouatta. Ouais, bonsoir Ibrahim.
Janvier Wata boni centaine de Ronangaï. Ouais, santé pépé super posé quand nous avons l'actualité chez Janvier Wata. Talara mona ya Karine Mokonzi la baronne la patronne maman YouTube. Au Moudnio surtout on a toujours à finga. Talara Janvier Wata. Moi les seuls musiciens où a ça la fierté ya mboka o yelo héritier Wata tout tourine ya tembe. Tant on a kina ba chroniqueur Karis, qu'on a des musiciens congolais, tout, les seuls musiciens au Penda, oui, à défendre les bisous coulés, ou à une musique intelligente, le héritier, ou à ce qu'on a à Bango. Dans les bons toujours, mon ami toujours, j'ai envie de actualité, sans rater, n'ara toujours, mon ami, oui, bah tout, bah, moi palpite, oui, ça, j'ai envie de Voilà, je suis avec Janvier Wata. Avec Janvier Wata, vraiment, on doit vraiment beaucoup parler, mais Janvier Wata, en attendant plutôt naroyoka yoko loba naroyoka ba confrère ba consoeur Janvier Wata ana pépin na kati ya médian en ligne et Janvier Wata na masolo ya musique congolais Janvier Wata aza lisusu na pépin na totorito moto na tembe o biso to yebi Janvier Wata abundela aza ko continuer toujours ko bundela mais naroyoka ba chroniqueuse naroyoka ba journaliste Janvier Wata aza kotambola bien te Janvier Wata ba dégager pembeni hérité Janvier Wata azala na salaire te pembeni ya totorito moto na tembe mais na koyoka makambo Janvier Wata réaction na d'abord par rapport à ça et puis to kota les sous na mo ba actualité mususu ouais ah Ibrahim wa frère nanga na ndé mabete Janvier Wata totorine ya tembe plus que tembe nga tembe pende zalara pe à son âme na maître Tété Kaboué babi wa totika biso talaka biso la team Wata to apina na participer mawa mes condoléances na famille à maître Tété Kaboué na yimoko héritier Wata totori na ya tembi babi mes condoléances aux zapna que moi na Soudan na bika mes condoléances na bika mikolo za mona ba stress na lo mikolo penda que oui ndongo sala bon tout perdre mutumo que o azaki cher pour na yo na mona ki na talaki ndage MSU attitude ya vinanga na talaki attitude ya patron nanga o na lingaka mingi parmi ba musiciens nyonso ya Congo o penda pesanga ma courage o penda que oui apesanga ma valeur o penda que oui sina sala musalo na yebake mutumo ta ko kansanga mutumo ta ko betanga mutumo ta ko memanga gauche à droite pour héritier Wata yona toujours na assurance yona moso na leka na lubarabu ba tutu ba kamera ah j'envoie trop sirni na trop sirni héritier pour na toujours pembe na les ana batu musu ba musicien mais ba trop sirte ba ka ah ba musicien baba to vana bango te menga siko na musicien mobo o mutoko vana bien yon pina toujours fierté pour na sala rande et pas na nga sala na la team te nga sala pas héritier mo personnellement mo le la team se kufi bo mo na nga na ya lobelanga te nga lobelanga plus ba œuvre ya héritier nga nazala nga fanatique ya héritier nga kutunde MSU batunde bazela ba salaire nga zela salaire to moni salaire so $100 $200 MSU na ndenge biso to vivre na vie ba star bo MSU futi la palais mona bande ya ba $250 au futi la palais mona ba $150 so ba peso MSU $200 à salaire na biso so futi mai na courant bana ba oliati sko nga linga ku salaire te nga linga kana zani ko kuta na héritier déjà na mona ndenge makamna nga nyoso zala bien na ko futa ndaku na ko lia makambutu ezaka pepele on bato kutana ya pamba na biso so na kutene na mois loko à 3 fois 4 fois na leki na bato bazwa salaire parce que tala niveau bon yo no mona bato bayokela biso jaloux bakanisa loko ba janvier bakota ba monde bakota tout kota nezake o sela mutu musala o ezomona na media en ligne o mona meke oui banda na banda ozala nayi non na longwati non na finga ete ezana bato mususu open ke bayebi héritier kala na ba maison me bande kolanda ye mais ba beba na pété mais akenda na ba gauche kota ba tantine mais MSU tala ndeke kuna moi crédibilité azalaka nango MSU pona kuta na tantine boza moi pasi osomna sko biso ba janvier omona ndeke na la mukaso problème na komika boka message nga ba beta nga ba vite omona ke mbatu mususu ba leader mususu komeleka message ezana bato ba bundela bango oto ebi banda lelo ba komela bango te ba koma komela bato basolana bango be ah yebisa présent ngana yebisa présent nini o mettre c'est dalamba yebisa ngana janvier solana na Watabu ko yaka koute gauche doti komele direct on répondre pas yebi yo pas considérer yo ndo mona bneke oui ngana za mona héritier ngana za mona la team te bata la team baza ngana za nga mona héritier ngana kumisa héritier ba œuvre ne naza toujours na héritier ngana sala na la team te salaire ya la team ngana zoate o moni bato bazwa salaire na la team ona yebi akala pour bakenda na kiti bank na yebango no se trouver susu na 24 heures mona ba musicien mona ba Shakira mona ba ambulance mona ba chef Mishka mona ba Oliviera mona ba musicien nyonso la team bangina ozambo na bango
nga nazalaka te mpo na ndosala kuna te biso toza babien privé ya ye babien privé héritier biso totrataka na héritier ndomonake nga suspension mais okotangala biso quand même mwa bandeko oyo basalaka mosala moko soit disons na yo oyo bazwaka mpe salaire na la team wata te oyo basala mosala mpana oyo bazwaka salaire na la team wana yebi te wana ifo tuna Francis Libaya wana ifo tuna Dadi Mola ifo tuna chef Charlie nga siko musala o nga na salaka bato na yebi vena biso njora pa salaka kuna te 20 jours salaka kuna te 20 jours bina position e banate les mots quartier latin les mots pas fait na biso fali les mots avec Kofi Olomide te faut ça na position yem ta bien zola ngo tu salaire ame meko tu Johannesburg Lubumbashi héritier za mutu ya bolinga mema mutu nyonso tu ozo mona mnege amemaka mutu nyonso mona mnege soko vandi otali héritier niveau ya idara batu eza na batu mususu mususu baleka na TV bafinga héritier mais héritier bimisa bambongo na lingisa bango pe na ba prison loka ba patu RFI eza na batu luko mususu héritier yeba bango ta yeba bango ke bakangi na makalo loka bani ya makor avandika bika garçon na pe soka lo baloba bola muna so bimisi ozo mona héritier zane mutu molamu butu bolamu ya kosakana te neti ba vena so ba venzora na nema été position na yeba na raté mais fa soigner moi position et aux moi be loka biso ba janvier est-ce que so mona na leka na TV na ndo kumisa musicien boyebote na ko kumisa œuvre mais na vana na kumisa mutu loka na kumisa héritier za moi pasi eza ko ba petit mususu musu ba pire petit ya héritier ya kala biso kuto salate bon bando na héritier na ba maison mais ba kumisa héritier mais adekona le moi bando kumisa mususu garçon moro boye abeta pe musique bien na Congo asala pe fierté azo kumisa kota katina ba monde mais nga na osala ngote nga musu na kumisa œuvre ne sona monique place to akema be na roloba ozomona mais ya héritier pona lobezaka moi pasi nga musu na mona mabe na roloba pona héritier na kobaka ah goga musique omoni mikolo to répéter point ni to zongi la répétition mikolo to simbi Congo bani bo par rapport à bongo eza na batu misusu o ba dekona o héritier mo ba so avandi habiter o bana ngati formation on a payé ça batu loka ba janvier ne bazana ba bien formé accéléré ya kosakana to senti que petit mobo alenda ndo mona ke batu tout o ba kumisa héritier lo baraka muta kokota prison te zaka janvier yo mona batu mususu bokoti prison malgré yo bimisa bango mais nga kokota prison et à ma passion ndo mona ke na sala ba délire partout ndena lingi yo na toujours à l'aise yo mona nga emsu na fa mina bo chef tela komelanga na lettre janvier dans la suspension komelanga te même ata Francis Libaya aoloba mneke na département ya la team wata chanfa ça dépend na zalaka te nga na za na département ya héritier ye moko ayibike ndenga géranga ndenga jo gérer abiri c'est tout biso héritier mta gérera biso batu tout o basana la team bayibike ye a gérer biso surtout ni chef Mishka yebi nga sa chef Mishka il faut boire quand même chef Mishka singa en janvier non boire kondeni yo mta gérera bino za président na biso ko l'orchestre akoboira bino ndenga linga ko sala bino ndenga lingi bino bozaka ke bat bochaka orchestre pour mais bozana département ya ye moko leader nga mutu soka koloba lelo ke o janvier wata o héritier bengana te na yoka na mukolo héritier ko komelanga ke ko yaka na mouvement na ngati pour komelanga pe aso na déborder o kamna omoni yo na orchestre na ko yaka lisute so na expliquer tellement intelligent intellectuel o katanga ko explication pa yoka lito imoko te ya yoka ko ba leader musute ka buluki ye buluki so yoki kama mo o kanyo li face obi o kakipaka kokolote ya sala makamwana te ye penda vanda na plein d'histoire to l'habiter faut na yoka na opi mwana ayoka biso na pesa explication tali pa de habiter te yo sala ba théâtre te yo sala maboke te o monde ozana o moni monde internet eza cop na bango faut tika bango na bandenge na bango janvier o atambola na photocopie yanga atambola na kombo na nga na encore tike bote ba tout ba yebi monde entier janvier o ata tala suko de grave voilà ba Jordan Fonseca super player yebi ba maître de Chungu ba yebi ba isomo bali ba yebi o senti binake ba ngoma ba yebi o senti binake ba CD alamba ba yebi o senti na bureau ya héritier bango ba mekana biso te ba bi wala bana héritier basala mona la team te ka bango héritier o senti taka ba yampaka ba ya ba kenda bango na mneke biso bana héritier da ba Jordan Fonseca un super play ya Paris ba yebi o mona mneke ba bineke bana ya héritier Wata mona héritier Janvier Wata nous sommes toujours avec vous Janvier Wata mais il y a des images qui circulent na internet lelo de
de la part de Mami Oyo Morobenga Raser na yo Mami mingi na lingana surtout côté ma héritier na non sensible to que non ma héritier pour nga sala wana Mami azap na ser nanga na chaki moi pour par rapport à bimisa nga sala na vie to beta masolo oyo na héritier ya Mami to beta près pour te dire que to ça na actualité ozoma pas baloba trop au mona kombo héritier moni ke biso to sala ba soda héritier na ndenga mabete lelo biso beta concert na showbiz tout na ba fi onion soto yebi tout na ba journaliste nyonso mutu to somba billet à part quand on a René Abiri au sento que o héritier bimati libanda talaka mutu so déjà vendre vestiaire pour bimali banda ayo kota des personnes c'est que to pesara atep na ke wana bana nga on est là on a se planer na reconnaissance ni na se planer pas intellectuel na se planer yondo mona ra toujours pembeni na yi nga okese mon côté o pena ko influencer nga to che ba million no ebele no ya na ngati po mona pena tina biso po mona meke ba okese o bo yebi pe ebele ya mboka ona kotanga ba kombo te ba yebi pe na ke oui batinda ba journaliste janvier so ko tuna sa bonté na garda ban na po héritier linganga na garda ban na po héritier so na za na ba circonstance nyonso o mona bela a pesa ngambu o palin o sikana si sur le bago o palin a pesa nga o na kufela koko a pesa nga o na sala problème o a pesa o na bela o na ebi sur ce que elo na dingela héritier makasi na linga président nga makasi na sala ka epa ya héritier nga na sala na département ya Francis Dibaya te na département ya chef qualité non le département Francis Dibaya yebi tanga sala la liste na yebi kete na sa liste mo ya département na nga yebi c'est un frère nga to ça ni la team camp na la héritier yebi kete j'en fais na département na te j'en fais juste na département ya héritier Watanabe kolo orchestre akoko tsanga ndenga lingi o ya lobi yango eko salama moi je suis héritier. Moi voilà. Je suis Goga. Moi je suis Toto ya Tembe. Wana penda batutu ba yebi lokwa ba maman Brazil beaucoup ba maman social ba yebi o mona penda ke oui ba my love na kati wana na Allemagne moi ça pembeta S ba yebi lokwa ba sa chambuka yampaka bana yolo tu ba yebi ke taka na yolo ba benga janvier. Ba misana yolo bazali yo koma ke ritina bi muto sa misika kitoko. Na misana yolo to na misana yolo o sa la fierté yolo azate. Ce qu'on a tali eza leader eza sentiment ya mutu omona ke na bandal batu musu balinga ajibe batu musu pe balinga wera omona mneke wi na bandal batu musu pe balinga fali balinga sele omona mneke wi na kitambo héritier omona penge na bandal batu musu héritier omona ke omoni sentiment mutu bakanga ngote moi je suis fan ya héritier pe na linga héritier wana nyonso tout ba loisir. Voilà, on a tout loisir et le bibongo janvier wata totorito moto na tembe mais janvier wata le vidéo sur Kill n'a média en ligne par rapport à ta sœur Mami O à la gazille biso les sous une partie ya cornaé nanzela ba réseaux sociaux yo muto zalara na ser na yo yebi ser no bebo benga na ga bo solo la bien mais au bengete pour reprocher par rapport à acte to eloro ya sali nanzela média en ligne. Au genre d'abord on est. Ouais, on appelle sinon Christian Tafé Mote place à 66 garçons plein frais. Miko to zanaim to zanabiso to liane to melane singa janvier mikolo fona côte so ba koto kuna Christian Tafé babi un bon garçon qui se respecte janvier wata yeyu o linga makasi na piso baba gros bisous na ndinga mabeto to poser une question pour na Karine Mokonzi la baronne maman YouTube o lelo bate belé ba komo lobela mutakala te mutakala c'est bien nga kuna féliciter Karine Mokonzi la baronne parce que tali ba mitakala ya ba fie belé ya ba internet so tali ngolo ba nduteza na bampese parce que ngamo talaka mona Karine Mokonzi la baronne na ndinga mabete talaka babi ke MC est un CS mais ngamo na komo lula na mama na biso ke taka libele ya mama na biso na komo lula na libele ya mama tiko est un CS parce que pour ni ezana nduta te ezana problème to li kwanza e onini te esalika bien pour na ba garçon ya poto o bazana na bana basité pour ni na biso ke bazo éjaculer en désordre omoni mutakala wana na biso ba moni ku sete ba moni ka libela pa mataka mo si libele bungu libele netimba parce que na yebisa OK Karine Mokonzi la baro waka mutu pato to tala makambo ya ba PD awa to tali pina ke garçon mo pina ka bimisi loka ba jazz kavulu loka banani ba moura de la presse wana pena faut pesa faut songolanda batu il faut landa ba moura tu na OK so bilengi ni boyo kaka ba rezi bilengi ni boyo kaka siko tala siko biso mibali to sepela pato moni mabele ya Karine en plus libela ngo ya mukete vimba en plus c'est Melissa te le roi ya mamumuluba o senti mwana mele me comme il roi si papier soki yo mo bo bendo ko benda pe bo o kamna mo ba mayo ana mesko ya Karine sozo sise na ebiso maye bimate o senti tala libele munene tala libele propre na ebiso ke bana poto mikolo nazo kosa yote Ibrahim
eza kobeba na biso ke bana poto bazo éjaculer en désordre na biso na ba patron ngakuna sepeli po zelinga marché na biso ba député ba ministre au senti pena que oui ba sénateur batambongo ba boss ya mboko na biso ke aya ulu Michel Koda mboka vena c'est tout le monde na biso ke batu bakomo benga na biso ke mikolo actualité zongi ya kosakana te po muta pesa ka biso vie c'est Karine soto lobby te awa Congo ya Karine na biso ke matu batala bino za mwa pasi ba manjaki bazawana moi c'est ya mundele lo batu bakoma lelo pena ke jalousie po mundele atikela nyonso ezala batu musu mundele avana neka bo emso otikeleka chaise gourla po nini mundela na mbongo te azene handicapé loka banene ba mère na biso banani banima kwa kala taka mundele emso otikeleka emsusu richesse des agaga chaise gourla po mundele ninga zana ani lokote chaise gourla tellement bobale na mundele so bipo kange kacho bometa ba osale topsi ba okanga yo en plus ozana mwana moko na Kinshasa mwana moko komolulanga mais na koyebisa bino ke ye moko ya ko lukanga o janvier na lingaka yo o janvier wata siko natali degré ya mwana wana natali na mama na leli makasi natali na makula mwana salité natali na mwana azana mama na États-Unis nana ba vidéo na yo aki bina filmer ngapa na yo pe mwana anima kwa kala na mabete to na poto luka maramuso osala biso to na ba Karine biso mama YouTube azolesa biso lelo santi ba chaîne nyonso tout faut titre ka Karine ozonga bu Karine c'est bien bomona mutakala bomona mabele c'est bien et ça la bino bien ngakutu mwana na ina comme na ba idée mususu no comprendre te na la te ko ça ba vanti te taka mikolo na mela penda ke nazo sangisa ba mu peshi na biso ba déjà Voilà, je suis toujours avec Jean-Vé Wata, Aline Mwimba depuis Paris, ma soeur propre, Docteur Jackson Lubanga. Allô, depuis Paris. Allô. Depuis Paris. Allô. Ouais, fait la Guy Basket, naza plein mission, talaka obenga na tiepe nabu. Talaka batapoto babenga loka na Guy Basket mon konza double continent. Muta somba etambola na ba voiture chère, nazo biso. Na yebiso en pleine émission. Tout le monde a fait grandeur. Talaka ba vie le babenga eza moi passi. La habite sur Guy Basket rolo banini par rapport à ba vidéo eza ko circuler pour. Wana ka metaliete. Wana ka metali janvier nenga tindela nga bilamba, nenga kabela nga ba téléphone, nenga kabela nga mbongo nenga linganga makasi. Voilà mais le batamolo moi pour aller no janvier. Allô ve. Ok, kitoko wana ve vina avec Guy Basket. C'est bon ve. C'est bon avec Guy Basket. C'est bon ve. Mon compte double continent. Voilà, Tozara Rana janvier en pleine émission Binomo Bozaro Mona janvier Watanenga Zaro s'est déchaîné, ça veut dire que Azapé moi contenté par rapport à ma vidéo on a Naza content. Naza content ko sanga te donc Naza content par rapport à ma vidéo. Naza content pour ni on va faire YouTube. Lelo ba petit ba posa nzoto baza e belé nzoto na ba on est lamba. Parce que tango zela, parce que tango za ke o luka posa nzoto, il faut tout monde appelle nzoto ngo ze propre, eza na nduta, eza na makwanzo, il faut tout monde. Neti Karine nza mo nzoto ndesposango. O mo meke nzoto mo eza propre. Eza na ba petit musu ya posa nzoto, bo mo na ka nzoto. Mais ba concert na ye bande kone ya basi o basala ka média en ligne. Na profondeur. Pas déplorer comportement non. Te bon déplorer par rapport à quoi? Muta pesa ka bango guba ba petit posa nzoto. Ba bomba ngo ka emsu ne lamba pona ba vidéo ne botinde la mibali ya ba cachette. Il faut bobimisa ngo ne bo publier to mona. Eza ba petit beli na mona Rafin Tumba. Azucha kaka o ngai boyebo oza na yo na nzoto na yo mais taille na yo tolinga basala bino ma forme. O alwa si papier. Longola to mona. Eza lokwa ba glory olangi. Longola to mona. Tomona mitakala na bino ke sala na kozonga lisusu wana janvier wata on a problème na Carmel Odia te à Carmel Odia c'est ma sœur na ebie na cause un problème na été biso to bande internet ba Carmel bazala te pour Carmel na ebie bien a petite sœur mo boye ndeko na ngamo na ebie ke aza camarade na ngamta de Verger ya Eric Loayo na pese mbote place aza pour na ebie ba vi na ndenga uta ba kota ba sekuna mais ça ngamta de Verger na ebie ke to sola bien Christelle Kabea Christelle PA ya kauka na pese mbote apexanga habiter makamba Carmel ko lobela trop te ngana bi Carmel kala moi pour na par rapport à Isaac Parker tant ayaka pas Isaac Parker après ça 3 polunda ko tsere na chambre a simba moi guida moi bikande zalaka bo yembaka ya Isaac Parker pena na yeba ke Carmel Odia ayembaka penza kuna na rond-point ngaba non c'est rappelé dans tel wana c'est grand ania ayaka ba pese moi des t-shirts au mona des t-shirts 3 t-shirts ngamna kenda ozoi a se rappeler première fois na yeba Carmel na kenda ozoi ti na rond-point ezoi ko luka Isaac Parker ozo mona ndete na yaka neti na palin il faut yemba na micro ndenga yembaka
et pas Isaac Parker azwa moi des t-shirts na il s'allait bien bana pe to yebana na Carmel mais na problème na été bon ba koti cop pour ba petit moi pour sanzoto bon bena bala na la zamba plus même sous ba mise bazo yemba ah oui wa mise ko zo ele kiseka na sima na beti moi ta ba beti pour sanzoto na problème était mais aser na respecter trop pour azara pena tellement gentil na respecter pour moi nzunzwa na respecter pas ba même koloba malgré même soir na ba vitesse mo mais aloba mingi dis mais ayeba makambo azoro bate ozomona au mon internet o ezara église te mon internet soko ye il faut ça na ba maîtrise bateau baza na ba CV internet baza maman boisi beaucoup maman social ayebi ozomona ko maman do na Bercy ba yebi maman fifi kilolo ba yebi ba ki basket mon konza double continent ba yebi ba maître Zeti balebele bientôt ba bina Kinshasa na ozela yo ozomona ba yebi ba maître lourd olympique Mandembo o senti ba Cédric Panda garçon plein d'Allemagne ba yebi makambo o senti ba destin Tino la Coustino azana Kinshasa yebike jouna zwa Carmen na loboko na côté tina chambre nabik Isaac Parker oza mutu emsoko goûter ayemba kaka nda ayemba na miko azwa moi des t-shirts na ya bazara isala moi bien nous avons un problème était ma sœur nanga na yebike baba petit pour sanzoto nende mabete so beaucoup na nzela le na Carmen odia réaction na yo ozandeni puisque a déplorer pe mo muke. Tes réactions sont normales étant que petite sœur nanga étant que ndeko nanga étant que sœur nanga nga na solution soit yo solution papa ya star au moins so kuti we ranson kuti jibem pia so ye fo yo pese mbote so ya pese ngambote na pese mbote so pese ngape mbote te na pese mbote te pour relation pende za tenga relation mingi na ba grand ba Karine Mokonzi ba Fifi Siwa ba Sitia Kapashi au moins que batu moi niveau ya génération entre bango na ye différence ça moi éloigné au moins ba Maureen Bola ba banda musalo kala fort au moins ba Minata la seule du chef mutasala pas chef de l'état parce qu'on ngam na kutu ya bango au moins que wini wana na ke batu na fana na school ya sala na bureau ya chef de l'état au moins ba Carmel MO dia na ndenge ya mabete baba petit mobo na ndenge baba petit pour sanzoto pour na sala na plus ça moi pas si zaka to kutani bonjour bonsoir ndeni Carmen ndeni bien par rapport à Christelle Kabea ndezala msanga bete na ndenge je au moins dans les bons toujours ngaza na bien na zapenda kitoko na ye na sana problème na été soki aime ça ko loba mabe siringa bon on est yo mon lelo internet o lelo mututu il faut toucher ka batu bana succès batu bana ba CV net bison internet PDG Martin Bouba songo la place à ça que oui j'avais wata pena na succès Ritibo ngolo ka ba Gladys Mbala la fête longue jambe chargée voilà que ngana na CV j'avais wata na CV costaud mais j'avais wata ba vidéo pesa ko circuler les sous na média en ligne par rapport ba jeune lelo tozo bebisa ba identité na biso to comme na so ba PD ba chroniqueur to na so ba PD. Donc vidéo confrère mo rebima ki awa bazo donc na ebité bo excusez nga bana poto bana monde bazo beta dans na ndenge ya kosakana te na nzela moko ya sima kuna mais en tant que j'avais wa taper muto asala pe musala ndenge moko na biso rolo banini bon elo na rolo baraka ngala mobali loka ba Guilhem Mangoke mobali ya Beli Kaleta na kati États-Unis wana ba ebike na PCM souffle na frère nanga Guilhem Mangoke mobali penda ya Beli Kaleta na peso mbote kati États-Unis ezaloka ngamo janvier wata mokonzi mwana ya ba mama o senti ba majaki ba mama autorité ba chinois ba ebike janvier na mobali papa na Jarel na Chanis na pesi su mbote na vena so sa jamboka o senti penda ya yepeza papa ya ba gigalo o mona mneke oui soto ba responsable to ba parents o moni ba jeune o ba sala musala wana na ndema bete ngana penda muta fondende te wana fo luka ba moura de la presse wana so luka ba barezi wana luka fo luka ba jazz kavulu wana fo luka bato ba sala ka musala wana ngata ngo poser nga ba question il faut poser nga ba question o eza normal ozoma musala na sala te ba bilengi o ba yoka na sima o to moni video ngana yebi yango te parce que luka bato ba sala ka musala wana ola na nema bete luka bato ba sala musala wana nga musala na sala te nga musala fo luka moura nga musala na sala il faut na botsa ndeza na mwana mwasi Chanis na mwana mobali Jarel biso to ka bilenge ya liboso nde janvier pena na vandibo bo pikili ya mobali pena za penda bo o kina leke chalo ba mndake janvier combien de mètres o combien ba kilo combien biso to loka ba ya uli mushedi code amboka bo pikili ya mobali o santi tolo mo ivanda na lukande nzele na lukande mwasi o vene na vandi penda my love tai s na Allemagne aolela te biso linga bongo wana ba cop wana na ndenge mabete ya frère nanga na sala cop na tina ba bilengo bamba yoka te il faut lukaka bata modèle wana voilà il faut to lukaka bato ba ndenge wana o elobi janvier wata merci vous étiez là
ya kotala biso ebele. Merci na bino. 50 53 549 mère nanga Gladys Mbala la fête longue jambe chargée maman Zouaka talaka bopikiliki non mais là ba pêche plus 243 89 50 53 549 wana pendo benga janvier au mona meke oui na bike nde na omela bona bike basi ya poto nzambe nanga bopikiliki za ngana za nanga lokwa jazz te lokwa baba résité lokwa ba ngapi na mobali kati na mibali et tolomo je salue encore le patron monsieur Papi Kelly depuis Londres na bosani yote na bosanité famille Mwimba Mobimba Deti la grande papa Adonis Aline Mwimba Dr Jackson Tracy Landou Clarisse Landou Christelle Landou Magali Landou Jires Kilongo le caméraman patron et na bosani bongote Anouchka na bosani yo lisusu te Sephora o ya biso moko ya palais donc boza ebele o botala rangai j'en veux wata nazalaki na ye en tout cas na lingi bino ya trop et Belinda Baza Anita Baza Dadi Baza Maman Georgette Baza Tontine Tezi babi mu pêche yango wana donc je reste kilongo za mu pêche yango wana j'en veux wata za rosisse na ye mu pêche na ye d'ici là portez-vous bien bye bye.